Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fally Ipupa du Cap La Merveille, Aigle. Très très content d'être parmi vous ce soir. Les prophètes Fally Ipupa, batebele balobaki déjà que ah moi ça rappelle neti moi prophète ya prophétisa neti na vie na ye makambo ebele azosala lelo neti amona kango déjà bon eza makambo ezosala mata mosu ezaka di hasard ou bien ezaka makambo nzambe ndenge asalaka makambo na ye po oyebi ke na nzembo moko alobaki senga Fally pardon. Donc ayebisi bandeko na ye ke boko souffrir pour na minute ba musicien sans quoi ya Congo bazo souffrir pour ceux aux neti ba musicien bango tout surtout les vieux les pères pour vieux les pères aluka makambo oyo esalemela ye amona ta ba Grammy po yebi muto nyonso alingaka lokumu ko na Congo to channel na Congo mutu moko te alingi lokumu neti Kofi pour Kofi Olomide na lokumu loba na onyonso sa na onyonso yo vraiment lokumu Mobutu alingaka wana nde yango alingaki mais Grammy elingi yete ba biti tikali kolinga yete donc before tout asali na vie eke pamba mais lobi tozalaki na Grammy na ebisa yo ezalaki pesa mbwambwa boy bomoni ke lelo tosali ba video te pona betaki tout na Grammy na bifona ke notala makamune pour Grammy za na oka na sima na biso na Los Angeles na keneri na suimo avion na beti moto na zongi na pokwa bon ezalaki benda bika biso tozalaka bangembo tozota na libe banda wana na biso elamba nde elamba ebetama ekuna awo ezate ke soki ne so oza na mbongo te koya te po fo sombe elamba ya sika omoni ba Davido ba betaki ba tour na ba Paris ba kena maison ba montre ba sombi ba montre sika comment dans musique yo bato bazosala eza musique ya pamba eza so ba musique ndenge te ke okendaki place moko na Abidjan ba futi yo mbongo te ba bifo zonga te eza musique ya business elakisami po namoni ba Drake namoni ba Beyoncé, ba Jay-Z, ba Fally Ipupa, ba Davido, bango tout là, ils étaient là. Et dans ce monde, Fally ndenge ba bazo kopese ba collade na bi wow. Fally na Beyoncé moko ba pese ni ba mbote na bi mais faut la coutement Fally à l'attaque. Non. Fally, ça quoi comme musique Fallait comme musique à ce jour que mucho zoki ndenge niveau tant sous dozula il faut pas matiser niveau pour bilamba betaki wana na hivi bakre sans qu'on a eu bakre finango te mais azalaki chic très propre propreté moko ya kosakana te propreté moko ya kosakana après sikuna bakoti batu mingi te batu na musu bakendeki batikali libanda. Les vieux pères. Ah, la vie est belle quoi. Non, mais tu l'as vu dans les autres bon. Ostolo banini, siko tolo banini. Tolo baga ke Fally kokaina bato yo bien, batu nyonso bambulumbulu nyonso ba musicien bachaka ntembe baloko nyonso yo. Donc bazo mona dange souffrance eza makasi to ba faire emoka ebaki souffrance eleki makasi senga pardon na lito ya zabolo pour façon chikoto ezali bakobengisa bino na Grammy mokolo nini ba rêve wana za bandoto donc kolotaka bandoto sidi yo ti okomi pete mais batu na yo bazocha makelele yo moko so ke na toilette ofani na toilette bozo raisonner bake tala mwana bazocha makelele Fally aleki ngai c'est ça donc moko faut respect comment biso tozalaka ndenge na lobaka no likamu na moto te mabende liwa bon eza makambo soki nzamba sali grâce na motu asali grâce na oyo ya lingi mais mon amaya kei donc moni ke Kofi vient na biso Kofi Olomide à comprendre via zongi na bitumba na baloko via zongi bitumba na jibempia na lingi zu bitumba na Fally po moni mage awa na zo bi ma ridicule bamba donc mono zo na continuer kolanda akobimisanga ridicule tina suka tika na zongela ba jibempia donc Kofi Olomide azongeli na bitumba na ba jibempia po Kofi azanga ka problème te Kofi soki problème ezangi a provoquer problème pas problème ezatiti soko lingi kolobata kolobisa yo
Nenga bandi jibe boye donc ti jibe bakoloba. Ah, tozali malgré mona jibe yebaki kofite mais sikoyo tota ndeni makamezo kende mais côté oyo nde pa ikomi sikoyo bavantir ba Congo etikali tokomi sikoyo na international fali akomi déjà ko s'afficher na ba musicien international na banza soki fali akolinga bo mona ba photo o bato bakangisi na kati kuna opesa bino posa bon biso tozalaka wa ndenge na lobaka mino ndaka papa matele kaka mingi te botika la kitoko tomone na rubrique na tongoti c'est bon tokos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fally Ipupa du Cap La Merveille, Aigle. Très très content d'être parmi vous ce soir. Ça va très bien se passer.